traduire en mbala moko projet moko ya loi et outi ko se faire voter na Israël to bazali kolinga ko voter yango pe ko ratifier yango na parlement israélien à partir ya moment où tozoloba mutu akoki ko évangéliser lisusu na kombo ya Yesu azate soki ba moni yo oza kote ya na kombo ya Yesu ke Yesu aza nzambe aza mwana nzambe bakangi yo oza na 1 année de prison ferme bande kona bandeli na minute tozoloba il y a une loi qui doit être votée na parlement bato bazo protester bato musu baza d'accord mais en grande partie la loi et si babandi basi ba ratifier yango etikali kaka ba promulguer yango loi wane lobi na Israël lobi soto sambela ka Dieu d'Israël na Israël ba bannir kombo ya Jésus balingi yango lisusu te okoki côté ya évangile ya Jésus te siko bande kola ka botondi awa biso bato tondimaka Dieu d'Israël tondimaka Jésus aza mwana nzambe tondimaka Israël Bethléem whatever place abuta bato musu basali ndeko nanga moko camarade nanga to ndeko nanga mwaza wasala église Jérusalem charismatique awa bango moko ba Jérusalem baboyi balobi Jésus le nom Jesus Jésus dans la langue hébraïque na langue bakoko na bango linga ikoloba bâtard bolimbisanga bungam na lobi te ba Israël mto balobi yango. C'est un nom qu'on donnait, to adjectif au qualifier comme mono abotama sans père. Bazalai ko benga Jesus yango soko kei na batombe oyo ba trouva d'une manière archéologique na Israël okokuta bakombo ya Jésus batombe ya kombo ya Jesus eze belé. Pona bango ezalaka bano bazalai ko botama sans papa. Ngam na lobité. Il faut bosser la documentation. Et voilà maintenant Israël. Papa Outaki Koloba, François, d'abord Obama. Obama avait, na premier mandat na Yalobaki que, na 2023, le christianisme ne sera, et aux alalisous souté. Ba fingaye, awa, ba dessinaye, ma toi milayi, ba fingaye que, azali arabe, yangwa zoloba bongo pour, azali Kenya, pratikaka religion musulmane. Mais Alobaki na l'an 3000 avions, et batunye pour l'année na lobi parce que, ezalaka fable. Ils ont la fable. Donc, fable, histoire, l'okuta, histoire, ils ont concerné la Bible, Mutakoma Yango Constantin, qui était une constitution, à dirigée dans Mboka. Voilà. Si on a Israël, Balobi, que ce soit en Israël ou sur l'Internet, une peine de prison requise pour quiconque osera parler de Jésus-Christ. Cela a été soumis par le membre du gouvernement de Netanyahu. Toyoka. Minister Benjamin Netanyahu to stop a bill proposed by members of his coalition to make it criminal to tell people about Jesus in Israel. A big story just days before Palm Sunday, Good Friday, and Easter. Sacred time for Christians. 2 ultra-Orthodox members of Prime Minister Netanyahu's coalition have introduced a bill that would punish believers for sharing the gospel of Jesus with prison time. United Torah Judaism Knesset members Moshe Gafni and Yaakov Asher introduced legislation last week making it illegal to share in conversation or produce content online, in print, or by mail. Their explanation of the bill emphasizes a warning to stop Christians in particular. The punishment, 1 year in prison or 2 years for sharing with someone under the age of 18. Boyoki, bayoka anglais te na ko traduire, ezaka makam na witoloba. Balobi na Israël, bato bazo protester pour Netanyahu, azaka premier ministre na bango to président na bango na yebaka bango malamu te, akamati décision. Mutu nyonso ya ko prêcher na internet. Tout na kati ya Israël. Na kombo ya Jésus, te évangile ya Jésus, ba okangaye pour 1 an. Et koki kokende na 2 ans, soki ba kouti ozo te ya évangile ya Jésus, na mwana ya moins de 18 ans. La loi, il faut ba kende ko ratifier yango, mais bato bazo protester, ça normal. Yango to lobaka que, ba courant nyonso ezalaka tendance positive na négative. Bondi maka, bato musu bazala contre, bato musu bazala pour. Yo muto ndimaka Jésus, soko moni yango bien te, ki mamba na Israël kende ko protester.
surtout ce que vous comprendre. Alors dites-moi, vous qui priez le Dieu d'Israël, bango moko ba Israélien, bango moko ba Juif, ba lingi lisusu makamwana te ba bieza mambo lukuta, ba kogo tika bana na bango éperdement des années, des milliers, des siècles, ba continuer ko prospérer na ko sambelaka histoire lukuta qui n'a jamais existé. Ngam na lobité.